Na mona ko lem na zo malalite na sa te capote pete logote. Comprends? Mais yesko avant si mataka passé asa kwa wanga na kitsa ngai. Vraiment beaucoup. Tadi na lobango foko pona mobali nini okobima na ye parce que akoki okomelo plus tard ex problème. Seven naki kutu na poso se présenter te pourtant on a talika profil na moni maman keza yo. Yaya to sungana. Ezala mbala liboso pe asuka ko komelanga te. Ko profiter te po ya gias. Ko profiter te po ya gias ça to komelanga message. Yagia kaza na sa kuna ka mobali nanga. O profito ke na ko lo baba bêtise to kutano ya vite faut ke no lo baba bêtise. Yo mo mobali atakutu ba bêtise makamnyo solo bana pesa o bénéfice ani. O aka na poso détruire via mutuka boy. Na comprendre bino te ba jeune garçon bo amité mama bé et faire tout ça nos relations te ko to kutana ya vite fait to solo ya vite fait o ke no beta ba masolo mo ya lo te belé ngana tromper ngaza moi si ko la tromper. Je montre ça shopping na ewa boy. Na mona ewa benye na peli vidéo. Hapo na bilamba na bazara ba nini? Voilà bi vieux. Moi soyo na bamba na leka kuna. Est-ce que c'est important? Mais bah la pote on va bête la tolonde ya ba immature, Santé bien maman. Santé bien. Na benyo parce que au moni baba ngalinga na ba problème te yo yebi comprendre maman. Donc na ko se respecter nga kombo na ngitanga na ba internet te. Oyebi ke nga yo mto yela ngai la dona na ndako. Yo mto yela ngai la dona. Oui, sera na kutukuta na non salita na bien te. Oyela ngai que non c'est quand tu veux la chichana azonga na pokwa. Azonga tosala pe ndenge ya kaka eleka na ngotika bongo na privé. Okomprendre? Na boya nga tanga na mbala yo mo seri makambo ba ba kutenga na bimana ye. Me ba bibali na nyo so ba bana bango na internet ye bana. Me ngai pona ba respect na ngai mukile ye bana ngote. Ona ali na vie professionnelle na mwasi nanga. Parce que quoi ça asa kwa kotanga ba doute. Depuis que les canons peuvent moi vie à benga soye à benga la donna. Oui, si vieux que obima na petit wana me via boya côté. Et sui. Peut-être vieux à zomona ba bandenge fi wana zalina ye ndenge. Niveau ezobala na. Ndenge azomema relation na ye na ye ça colle pas. Is not calling. Is not calling. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, mesdames et messieurs, les abonnés de Top Media Télévision, Bandeko Balandi Sarato la télévision, soyez le bienvenu. Moi, c'est votre frère Tadingala par l'émission sur le code de bonne conduite. En tout cas, Internet et Peli Lisusu Moto. Narit Meka yaba comédien, mais mesdames et messieurs, biso continue ko sala musala na biso. Nandenge donc Esengeli, Josué Azali Sima caméra, azoko réaliser émission Oyotongo Alilo. Nous sommes les 18 déjà, lobby tozala qui a presque demi-journée aujourd'hui également. Les analyses en tout cas pour que vous preniez aussi le temps, pas seulement pour suivre, liker, partager, rigoler, mais aussi pour Yakozwa et Loko Mokoboy. C'est toujours les problèmes avec nos frères et sœurs Yapoto. C'est toujours le problème avec Bandeko Nabiso Yaba comédien. Ce qui tolali tolamuki, il y a un nouveau sujet. Tolali tolamuki, il y a toujours des scandales et des scandales. Congo mboka moko kozanga charge te kozanga megabyte te. Ce qui ozangi bilo kona mibale okoki kobela parce que yango fo ezala po er moko elongola yo ba stress. Voilà pourquoi j'invite aujourd'hui Princesse Ilunga, c'est une sœur, une comédienne. Ou moi personnellement, j'ai son numéro, on se parle même donc au téléphone. La donna, Zwana Kitty, aux UP Kitty, au fan du Wana Toluka Moeto Solo, parce que c'est vous qui n'êtes exposé sur la place publique. C'est vous, aujourd'hui, les gens cherchent à toucher à ma personnalité, nabino, ma dignité, nabino. Et vous êtes aussi des femmes. Voilà pourquoi, biso to telemiawa, to ye apoto ça la analyse na biso na point oyo. Parce qu'il y a un temps,
Oyo eza que certaines choses faut qu'on mette en car nous devons respecter le maman, nous devons respecter aussi bas sentiments na bango, na ba vie privée na bango. Et je signale beaucoup de frères, si aujourd'hui une femme accepte de te donner son corps, na ba condition nyonso oyo, peu n'importe comment on a faible, comment on a un truc babiole bagatelle, comment on a lipa pâté. Ok, donc essayons quand même de respecter nous, être wana oh baza ba maman na biso et cause quelque chose de bien. Je serai avec maman Sarah Tola awa ba audio ya grave. En tout cas, ce sont des audios très graves, trop graves même. Tokoche la bino awa na émission oh boyoka nanu niveau, sensation, émotion, l'humiliation. Au milieu, il y a bande konabiso. Mais au-delà de tout, photo bon ça va vie nabiso. Maman Bijou Nketani, merci encore une fois pour vos sages conseils, maman. Merci, maman, pour notre orientation nabino. Malgré mon âge, mais au bendanga kamato, il est qui moi n'a pas ça. Au bon na papa Jean-Pascal Leka, un grand merci à maman Zozo, la femme de papa Noé Mavakala Nzinga, mis le respect, la cour suprême maman, Nzambe Azalana Bino, Josué, Isaac, Miracle, Nazayaya. Un grand merci à maman Deborah Lubanda, Kilo, ma mère à Calgary, Nzambe Amon Abino, maman surprise, maman Yvette Mbangu, Nzambe Amon Abino, Berthe Konde, l'infirmier clinicien depuis Montréal, na Canada, Nzambe Amon Abino, et puis maman Émilie Setimainga, la présidente, il y a ONG La Vida, Tozali, na maman Sarah Awa, mais vous savez, comme mon messano, Boyebi, j'ai nabiso ndenge ekendaka. Boyebi, j'ai nabiso ndenge donc ekendaka. Boyebi, ndenge nini biso toujours travailler tout ce dernier temps. Nakanisi na moment oyo je souhaite à koluka moyen à la biso transition oyo il y a filmé na bino déjà ils disponible déjà disponible mais ils en a privé na kati ya Belleville télévision na kombo ya Kin Makambo. En tout cas maman Sarah depuis lobby après ça qui concept moko il y a 10 partages à chaque fois ceux qui oye au côté na Belleville télévision ozui ba film wana avant yo banotala yango ozui o partager yango na baninga na yo ozui o partager yango na bandeko na yo ozui et puis salaka effort famille libota congolais nyonso les amoureux vraiment ya ba théâtre malamu ya cinéma ya Congo à chaque fois so koti et pas Belleville télévision avant o banotala ozui na nos films wana au partager yango et pas 10 personnes. En tout cas maman Sarah moi aussi j'adhère na initiative na depuis lobby na live dans sala kiango bandeko balandi na kanisi bo comprendre. Et aussi nous allons aussi vous parler de maman Dinana na film naie oyo Bokila Lokondo donc déjà bientôt ekozala disponible na DD télévision boende na kosenga na nzela na machine kuna bandeko balandi to so nanu extrait ya bande annonce oyo ya film Kin Makambo avec le réalisateur Josué Miezi et on se retrouve tout justement après pour na de la bino maman Sarah Tola. Merci beaucoup. Donc moi j'ai grandi comme ça, j'ai grandi avec les luxes. Les luxes pour moi c'est rien du tout. Je respire dans les luxes. Yoka nzambe koyebisa ngai maman ana nyonso ana mbongo mais famille mobali na e merci cet esprit et kimi a te pour botote hikarababa boboshi parce que j'étais kind. Okay? I was very kind at the beginning but you didn't understand me. We will go like this. I finish with you. Thank you. Des bols de foufou là-bas, si tu pouvais me faire, même avec 3%. Ne pense même pas à ça. Hein? La génération précédente, là, on a déjà bouffé, c'est tout. Maintenant, tu veux manger ça? On fait après. Poum, et wow. Qu'est-ce que tu me veux? Ah non, mais sérieux.
Mais pourquoi tu es dehors au fait? Pourquoi? Si ma bolei, Angelo lobi na Sara, na mbula koya, okoza mokumba pe okokosa mwana mobali, okopesa kombo ya Isaka. Santé. Allez. À nous. Bamaraque, avant de savoir voler, il faut savoir se tenir debout. Comment Bobo Baye adresse à moi certains musika? Biso pe tolinga basi. Au moins la place à Zokota, la place à Obimela de Konanga Mobali. Il va la bien. Il faut mon si qui to côté na yeba. Pas ma balle qui saigne, ça ma balle au penza ya longue né métrage. C'est ça que je te prends. Surtout que tu comprends que je suis mal. Maman, c'est chez moi. Je sors quand je veux, je rentre quand je veux et je fais ce que je veux. Quartier, viens tu vois. Dans quartier. Le Seigneur en a besoin. A besoin. En a ta monnaie. Non, il en a seulement besoin. Seigneur. Ah, Seigneur Jésus. C'est ce que les mamans Le esprit là mange chaque mange les enfants, mange les hommes, mange les gens, les sangs, et ils aiment les sangs là. Voilà, mesdames et messieurs, les abonnés de Sarato la télévision, les abonnés de Top Media Télévision, en tout cas, nous sommes là pour travailler, nous continuons juste avec les promotions. Vous aussi qui suivez nos émissions, si vous avez vos produits, vos alliés dans la maison, vos alliés dans biloko nyonso, et aussi qu'il faut que ça la visibilité nango, numéro ya Mama Sareza na sewana, numéro ya Papa Tadiza na sewana, beaucoup qui contacter biso en tout cas, nous allons conclure affaire moko il y a bien avec vous. Wana izala qui extrait, il y a film nabino Kin Makambo na société Bellar na Belleville Télévision, qui est déjà disponible dans la chaîne, mais dans nos diffusions et bandité, nous attendons tous le programme venant. Il y a bureau, il y a maman Belleville Kondi. Je suis tout ce qui est le langage mon côté que maman Sarah Tola pour tout le moyen to fongola émission nabiso pour to PC maloba. Maman Sarah, bonjour. Bonjour mon bonne santé. Nindi susu. Banda kukiti na Portugal. Banda kukiti na Portugal, c'est-à-dire? Banda kote kati. Ah, bah offre. Oui. Ah. Ekiti. Faut n'attendre bien, surtout si c'est mission. Bah appartement. Bah appartement, on a un terrain vide. Ah, ok. Oui. Na Portugal, les Arabes, la cher, les a cher, oui. Parce que l'euro va 50 000, 30 000, 100 000, est cher. Ouais. Ce qu'on on a pris moins bien. Abordable. Ah. Zamazolo Kumo, ce qui peut battre Bakolinga, toute sa promotion na Portugal, nous allons le faire. Bonne santé, non? Ouais, ça va. Ça va. Et t'as dit non, Kinzala. Ouais, c'est normal. Réalisateur Nabiso a commandé à Kaka, Bomata, Bokita, Bokende. On auto-commandé na Bellar. Ouais, Bellar, ouais. Après émission. Et je souhaite déjà, Luka Moyen donc ça la commande à ya Soso ou bien ya Makayabu côté Kuna. Donc Makayabu, Pondu, Fufu. Mais mon coup ça demeure, wana yekati. Te Ayaki. Demeure Ayaki. Message na Tindaki et Komaki. Mbala moko atosiayi aza nakanisi lobaki déjà lobby vendredi ou samedi déjà tokozala naye ensemble une façon ya kosala quelque chose avec des mères Mokuse Atalo soyez ni makambo kini fina makambo eza mais na sepeli na teaser oyo parce que Belleville a amélioré la performance. Na mon qualité d'image non ngana muta image ngana YouTube ezenzala ya buzo bate ngana tanga YouTube et image ils ont répondre na yebo sa différence ya ba image donc bilan négatif ezaki pe na image mais image ya Kin Makambo bunde sa Hollywood lobi na sio ngona tali ngona bimi wana na koti na Hollywood na tali ngabi bon Bitumbezao. Place à Mondango. Et ça va bien, t'as dit. À chaque fois,
il faut tout améliorer la façon de faire les choses. Les choses, oui. Façon de voir les choses, façon de travailler. Jamais tu peux dire que banda ba ebanga nazalaka na boye. Non, on doit changer. Technologie monde déjà évolué. Avancer, oui. So tu as dit iPhone, tu as dit iPhone, mais le iPhone est comme les chouchous de tout le monde. De tout le monde. Le tout premier téléphone. iPhone, cookie boy. Photo, okimati. Donc, au fur et à mesure, iPhone a amélioré. Chaque minute. Voilà, ma performance. Bon, on est en tout cas, Belgique, quand il image, il y a une Tokos. Et patenga susuba actrice na bacteur wa makasi kande to lingelaka en tout cas non c'est la film nga c'est film pour la décor na madidi la pas pasteur décor na éviter finalité nango suka ya pasteur wa les animes décor pasteur donc quand est to sola qui famille bota 10 partages par jour très bien et puis na tongo otali ato tala kitala commenter sous ato commenter lobby commenter sous ya lelo otiki commentaire ok musala so moi pause na yebi ko koto tala penga na papa tali tango longwa ka tala esusu bon on est to faire avancer ba star na biso très bien na mafinga te mafinga yango ememi échec ba film ezotala mate musala ezosala mamalonga te bikola mafinga ozala focus na ba objectif na bino et vous allez bien. Derrière les mafinga yango lelo, maman Olga regretta sa ex-copine na ye. Le commissaire Ngita. Non. Donc bosala bongo et ça la bien bo soutenir star na bino. Oui, mafinga et chokara pe oui. Mais yango choqué bino makasi te. Ouais, choqué bino makasi so Belvez ko travailler te. Voilà. Alors bo pesa mais forte malgré les insultes Belvez Monica comme un film kitoko. Azo continue. Malgré mafinga a ça ba performance na ba vidéo na c'est-à-dire ngambo etika ngam na bino ba abonné, ba fanatique, ba famille libota bino pe bosam sana. Mutu moko atuna kingai. Lobi, maman moko na États-Unis, elle m'a dit qu'aza tata mwasi na yo. Na bosani kombo na ye, abenga inga abenga lobi so ba 2 fois boye. Alobi bena ba kola na père, bosola na epé très bien boye. Atuninga est-ce que lelo mama Sarah pe ndenge na moni batu misusu ba jouaka mama Sarah pe so mama Belvia bengi a jouer ponga pe na moni grâce te mon akati. Mais ngana joie grâce te mon na moni pe grâce te mon akati wana ba tebele baza un film na ba surprise ça ngana joie nga pe na sa théâtre OK na sa théâtre ça théâtre na ngana sala ngo ezaki ya loyenge za don juste passe-temps mon non ezaki loyenga ba master OK ngana sa maboke to sa théâtre ba loyenge bo me mama na bino mais ezaki penza na kati na yote mais au moins yo dans ce que tu fais ce que tu parles il y a vraiment le théâtre et kati na yo il y a comédie peneza là tu as le son mais so ba tchenga action sikoyo na olata po ya scène na koti donc ngani nazabu ata basila na bakote mananga te na jouer deuxième édition Madjabu zonga na makamba normal te anormal les awa anormal les awa ce qui donne la vie aux gens. Il n'y a pas anormal. Madjabu deuxième édition, gospel. Let shore the dream. Yes. Why? Let shore the dream. Yes. Et puis, na moni pe Madjabu. Beaucoup tapé biso. Eh, allons-y tata Mosi Abana. Nga naza actrice. Ngane naza bako changa pena sila boy na beti ka. Omoni makambo otalelaka Madjabu. To so na makambo important. Mais il y a moins important where is the problem? Where is it? Là. Tala. Po eza balobani. Soit ngani na CPA na théâtre. Mais quand je suis comique. Oui, tout le monde presque dit ça. Naza comique naturellement et bilo la bimisa na lukango te za na mukananga. C'est naturel. Ba mo ebimi. Et puis jour il y a Exeta il y a Adassa.
ba camarade ne baya na ndako natala vidéo mo osali boye même baninga ya Adassa bazo kamwa mama azo filmer bango ti ye moko mama abanine komi bina alati donc eloko moko en tout cas bolukelanga vidéo na je suis bochelanga ngo awa biso tolo baboye ochelinga ngo nano na katikati bamona na niveau nini nganga bato bakotala ngana tifungoli kamera ka ngana bango so na bandika anglais bandusika soka na bandi anglais lobi bato babila nga sara to bandeli live ata 5 fois I shopping ngana biso I shopping for life donc ozomona que même si la côté les manangati mais zaka eloko ngana lingana ngangoti OK vous comprenez vous jouer c'est dans les sons et c'est dans les cerveaux aussi très bien ils appellent nous tout il fait ça là parce que nzamba ko peso talent il faut mélanger en science science abatamokili science akindokite net classe eza science OK les apprécier au talent mais au bakisi na moi science liko na ngopoza na connaissance oui na précision ya mambo sala ko bakisi science eza netini olingo zala ne Bellevue za actrice mais à côté si science na kati na e pour ça la performance ya écriture yango le loto benge Poutine voilà azaki na don azaki na talent mais esengi pe aleka na nyonso wana ekokwa kite voilà azwa wa koka ekozwa très bien dès lelo ozomona bato ba chaîne ya bato ezozala très professionnel ngani na boy na comique de naturel de nature na comique oso ba chesi la vanja ngana vanja sila ko sexa bato lokwa ngati Majabu deuxième édition ezoya ngabna na linga na ndeka théâtre te oyeba théâtre mona sala na to joana ya Karine ya Madonna Sudiata ye mo Sudiata kamande na pesa ki eloko nde na encore pesa le meilleur de moi a s'attendait na ngote ya be kam ta ko sala rôle wana bien Karine a pesinga boye kingdom obi eloko wana kota ba page kota partout eningisa bato pourquoi parce que na salle lo mobo o yakana te mengana improvisation parce que na yaka même pas que auto répéter te to yaka kotala bango ba osala la mic lokamba bagag ba moi epsi mic o proposer journaliste no wana ka Karine ya Madonna zaba za loka bambanda aza bango mbale pas to meki boeleki et simbi pe vandi très bien donc c'est-à-dire moi comédien na kati quoi Keba lobi to comme le rôle ba game donc moi comédie ça Rosine Rosine moi qui journaliste mais pesa donc ça passe partout en fait l'art de parler j'en ai j'ai l'art de c'est une grâce j'ai l'art de convaincre yo lobi nga pe na lobi mutu peda linga ngata habiter na makamba po mtaloba vérité ka Sarah pardon to kita Sarah alinga ngate mabige poizwa éclaircissement ya likambo yo ayoka analyse ya bien fatalanga capacité wana ezatadi très bien ba biso sko to linga ko se lancer na ba théâtre tetane tibu si la zocha Bellevue mal à l'aise oso sko ngap na koti makambango moniki si la kolimwa ma be koti merci mesdames et messieurs na film oyo eza na place mosusu na teaser au ndeko José auto proposé biso là où le messier parle qui demandait à sa femme ndeko na peto solane bien Mélina ouais Mélina on se parle très bien aussi avec elle au téléphone à lobby na papa Julien lobby Zelanga pour ba pousser on a eu sa génération non ça va soso déjà lié et c'est lié ya suka ngwana tiko ngana zo mituna ba pousser on eza non eza na kata scénario ou c'est l'improvisation ba question au demeure et si oyé to be banate luka moyen pesa biso ata 5 minutes avec maman Bellevue to luka moyen to me ko tourna parce que na moi demeure alingi to be bana ouais you company yes I comprehend yeah. is deafening is manquement de respect yes because I parting is Afrique du Sud et puis il baluba qui en Afrique du Sud yes na Zambie I know Zambie is parting is Burundi voilà is Burundi
Demer is Burundi. You is beauty. Yes. Take. No. Taking. Dislike. No, taking is provisoire. Taking provisoire? is shooting. Is shooting. Is it shooting? Yes. It's provisoire. Yeah, is provisoire. You touching is here. I shooting is beaucoup donné toi. Yes. Mais is petit. Yeah, is miet pas petit miet. I shooting. Yes. I shooting is beaucoup. I Today. dancing is monoko. Beaucoup. Today is pacing. Is pacing is me. Yes. Okay. Demer is Lolendo. Lolendo is. I parting is Burundi. Burundi, yes. Is Burundi. Is Burundi. I parling is English. Is petit. Petit, no good. I compare it is me for you. No like this. I call you. I give you Belvican de la Patrona. Give me 5 minutes. Oh, Papa, Anachi, 5. 10. Yes. Well, sorry, forget because 12. Give you is 12. Is 12 minutes in English. Minute. You give me 12 minutes. I parling is belle vie. Is posing is the question is here. The question for film. Yes. For capture. Je suis film en anglais. Film. Voilà. Et ça film yonde oyebi je suis ayebité. Film en anglais yango yo lobby film. It's film. Voilà. Yes. Mesdames et messieurs, na kanisi lobby air de mer ayebsinga lobby na yo komona soso kanda ya internet, c'est-à-dire nga en Afrique du Sud mais bato balobi ke nazali na Burundi et puis bato bazo sala ba live ke azande na Burundi mais problème ni les en internet en tout cas mais et après non donc en tout cas après un temps Burundi bon bino bo kende wa en tout cas c'est grave voilà maman Saratola na kanisi internet depuis hier il y a un ça ne va pas à l'internet on a fan ici princesse je sais que vous avez des contacts, je sais que tu parles aussi avec la Donna Hernan oyo kiba audio oyo ba makambo nyonso ya somo ya bosoto oyo ezokoleka sur la place publique pour na kombo ya bandeko no basi mibale oyo tu t'es dit d'abord quoi et puis analyse na yo okosala nini analyse na yo ekozala nini et pas ba frère na biso na ba sœur na biso oyo qui viennent en Afrique ici kozwa babandeko na bango po banda ko chosifier bango kosala bango makambo lokola c'est-à-dire bakanga bango ba piège quoi pour lobby ezala façon moko boye ya kosala bango chantage. Tadi tobengaka bango awa nazobelela boya formation mwasi folo tadi ebi mobile pas comme na niveau sakana mwasi ezaka soit ça ebi ba point faible na mafuta choko na yo il faut y Majabu gospel tadi allons-y nkoloko pala mwasi a choko dépense comment makasi dépense te moni be mission pa ozungu selwango mukoloko meka kokota na kati ya famille ya Michael Jackson boyebi atterrissage ya Michael Jackson ye azaki kuna mbongo akota nda so moi kai moi ebandozwa akoma loka Michael Jackson dessiné mutazaki kitoko makasi ndengwana noir américain mais akoma ki le roi longue fané on dirait dessin on dirait t'as dit choko za mape nazolo ba bongo na ba cause au moins soki mwasi ayebi que même choko na esimba mi pa mobali kale so esimba mi pa mobali sapato sac kabelo pa mobali o sakana nao ouais ayebi que sakanda azawana ndaza boye anesika okete même ata mafuta na pacha mafuta nenga za mafuta nesi la kalata olukanga okomi lokambwa basi pozo lokambongo te pona ni boko travailler te bo dépendaka na ba poche mibali oyebinga na sekaka omona muto ofinga nga fi azanga buchu
Non, ça na buchuni. Ndeni Ngamba buchu. makasi. Buchu ndeni. Bana mike, mibala bana mike. Mibala baboga. Mais il a déjà donné un mobile. Ah. Mais bah finga moi c'est azanga bébé buchu. Donc ba normaliser infidélité. Ah ok. Donc en dehors papa Diego fona ça. Ozalana. T'as la pensée. T'as la pensée à Batu. Ozomona ke Batu ba maela okokate. Oui. Maela okokate. Beaucoup de personnes. Ozonga ba classe. Beaucoup m'instruit hein. Ozonga ba classe. Mon kolo ba bisinga bi. Maman Sarah na landi na live moko ba olo ba o okenda Dubai pour na niki vous êtes de fou. Namona ki au commentaire qui pe na nini na live mode donc ozaki j'étais aussi présent na katika chaîne na yo tu avais écrit ça que okenda Dubai mais t'as dit il faut na ça non vantard naza la seule youtubeuse aya YouTube na mutuka aya YouTube na passeport na ezwa de ba visa je suis la seule. Tu es la seule. Oui. Ouais. Elle est la seule. Musicien me manga nulle part. Je suis la seule. Naya YouTube na passeport nanga déjà et bimage kotara. Naya nango. YouTube nanga Dubai nanga liboso na kenda na 2014 na côté kabafuga. Naza déjà entrepreneuse. Naya YouTube na car. Peut-être bango basalara tellement batu bazoba basalaka allusion na éviter suka allusion basala ezara ya nini. Na vinde batu ba vivara boye ya leo et les bas oui. Na vinde batu ba vivara boye za na ba moment mo pasi payer ba moment mo robi bisengo. C'est comme ça la vie. Ce côté on batu ba bula ngana loba ke na souffra na vie bango ba bula na éviter souffrance au bango ba kanta wana. Ezaki en éternité non. Il y avait des temps où vie est basculée, Zaina Batam sous vie est basculée. Je suis la seule youtubeuse aya YouTube naka nga. Nazo kere pa fali na mutuka nga. Ata bato bazo finga kimbambala journée nazara nango mura kutu ya témoigner mutal pour ça zo finga mutuka na mura ya ko témoigner. Na ok ba répétition ka bosser na zaina voiture na yo so ba deuxième voiture Mercedes. Na komena ngolo kwa deux nazo vivre nanga parce que naki fi mora lukade ya mbongo na ye abetaka mo ba voyage na ye et tout na bando voyager tongo ya wana loba na bato ba finga nga ba ebinga te ba fi oya Kishasa awa ba fi o baza branché de baloba ba fi a vie ba fi ba kenda sango otuna bomba betem no lisolo Sara bon bete la bino boyebi histoire na ngate ba fi ba kenda sango otuna bango ba fi ba kenda sango ba fi ba kenda sango carrément ezara mingi bato baza mal réputé mais bana kombo ba fi ya millier ndenge ba benga mwana ba fi ba kenda sango ekoma bongo donc so bozana bato kosola na bango même ebele bana TikTok wana ba sabino yaya na mystique yaya na la époque mo razara boye donc au mona que makamba to baloba iso kolete boye binga tozo ba kenda Dubai pona niki c'est faux na bando ke Dubai 2014 na yo teka ba fuga. À l'époque, biso teka fuga ba $14,000. To teka fuga wana mona lelo ezelo côté. Fuga bando kita 9,000. E bando kita ba elie teyana ye. Ba elie ba donc ba elie ba mbanda ba elie marque X. On se comprendre. Ba yaka po ba bundisa fuga. Biso banda cop ya kolukala kala. C'est vrai médier bakisi makambo susu. Mais naza fi anzala ta ya YouTube na nzala ngana ya YouTube bien voilà na ya YouTube na ki mbambala nanga na ya YouTube na ki kwanda kunanga na ya YouTube na business tanga très bien na ya na passeport nanga za radio na ba visa donc arrêtez de mélanger les choses tant ngana betara Dubai na sali container nanga na ye Kishasa je crois na février ou mars ndé dossier niki au banda wana Dubai au bango ba mona na internet o pesa bon ki peleke c'est 25 na business class. Tes business class que tu as après prison. Oui. Nazara Dubai avant prison, na yo sa Dubai après prison. Donc avant prison zara avant maramaniki, après prison zaki une année après parce que na ki accès aéroporté. Après prison faut faire une année. Une année après pour passeport na ngana zwa autorisation ya ko quitter mboka.
Parce que tellement batuba bazo bababi après mangamani kinde Sarah qui est Dubaï. Ce que est ça linini dans tout ça, ça change quoi? Nikiano mobola. Anelo ko bongisa mutute na vie, c'est une pauvre fille insensée tout fait ou a créé ben sensé belé le na kati communauté. Aza ou a s'en sortir na vie. Ça n'a rien à voir avec moi. Est-ce que ça a un sens? Non, au moment là que batu balin ko lukate. Neti ni kitia zonga nenga zozonga wana qui est insensé za kozanga nde sala ki etia koma na niveau ya ko luka ko nuire papa bana yi. Soit zaki mo so luka mbongo tadi nga calculer te. Basi combien toi na bango mibali basundoela bango bana babokola bana bango. Bon calcul aza même na tante cha mobile na miniature. Netinga na tante na yana banoba mobile apesa nga mbongo te. Non, ça n'a pas de sens, je cherche l'argent. Donc, tu protèges aussi ton foyer, ouais, tes enfants. Basi balingi facilité. Balingi kolukate. Basi obaza ba femme avertie, o ba mona musika, bakota na kopa olukala. Ouais. Bakota na ba business. Le cola ba prise kama pasa. Bakota na misala. Donc basi bakoma forte. Donc ba biso tozawana, on est partout. Place mbongo bien zobima. Tuchaka na biso mutu na business. Ouais. Makambo ezolekela ndeko nanga la dona ezaka que kopesa batu conseil au moins pour nina invoquer sujet oignon sona makamba ba o azanga na pa chaté kasi ba jara ba garçon bango balinga ki alora voir gabon oyo tatouage belé lèvres roses pembe choko belé kama li lebela poto mais immature nde bango ba moni mibali bango wana moni mibalo bango balingaka Nzamba salanga grâce na parcours na ngana kutana na insensé te. Pona batu mobali ya solo eza oaza na a millionnaire. Eza oaza na choko ebela chaka ba rose à lèvres na mbembo. Na ba tatouage na kimbinga na munene. Nde ya mwana mobali. L'homme c'est la tête hein. Oui. Preuve en est, il faut voir mon évolution. Derrière moi, c'est un grand homme. Félicitations. Soye mobali nanga zala eloka ba mibali ka tout mona ya kishasa bimbala ba profit mibala ba intérêt mais na progresser te pour mobali intérêt ba notal sono ba intérêt na ye nga fona voyager monité bango ba kepoto nga pe fona nga mobali nanga pour lui la priorité d'abord c'est moi ya koza alikamo bote Sarah kende yo kende sala ngo rapi ba kende tate te yo kende songa na otoke et après batu ba monika toke mbongo mongo boye kufi habillé oh yoko kendo sala ngo pe yo moko. Les gens veulent apparaître. Ba ngo ba lingisko ba mibala bandengo wana te on ba nanga mbala calcul achela ngana ba frein te mikolo dépenser ça moi trop faut calculer bien ko ça eloko dante il faut kotsana après ça sous dépense. On comprend. Donc ceux qui mobali aza ozana mobali oyo mutu ezo sala eza bénéfique tadi. Bon progresser. Voilà pourquoi biso to progresser. Oui. So OK na ngambo même na ngambo basi. Tadi so ozui mwasi oyo azana mutu te ozui insensé vina ekufi. Oui. Et puis au bote loka be insensé ako éduquer au banate parce que yemo ko azangi yango azangi éducation aza insensé yango zo sa bande on a biso ebele kokufela mobala ya ba lèvres mobala milinga omoni mobali etadi mobali so fimba mbebo mobali o milinga mingi omona auluka ba mafuta akoma monde biso basi tozaka fier kolengela po et pour sonanga na lindi mikolo yo ba parfait mobala ba fier chic trop chic baza mibale oyo balinga basi te alinga na oye moko l'homme doit se sacrifier pour la femme mobali falo bangate Sarah ne faut ba mona e pour respect na ngai uta pas Sarah so Sarah leki wana moi c'est à tel respect vous comprenez très bien donc et ça conseil et ça leçon mobimba ya makamto mona ende ona biso la dona ça leçon mais ba tout combien ba kakata msu garçon basi ba comment on craquer apparence et non la tête d'un homme c'est très grave t'as dit en tout cas comme on a analyse na ko ça la comme on a mamna ba on a réseaux sociaux zaka ba tout bazo maele ba ça la ba choix bien les choix c'est la tête très bien ce n'est pas les bilamba sokini nini bokanta wana d'abord c'est la tête.
Merci, Maman Sarah. Mesdames et messieurs, Nakanisi, vous avez compris, Maman Sarah. Ce que je pouvais aussi, Kobaki Césali, que nous n'avons qu'un seul vie. Nous avons qu'un seul cœur que nous pouvons aimer juste une seule personne. Bah, maman, bomi peut sa valeur. Les hommes aussi, c'est pas par faiblesse. Les hommes aussi, ne profitez pas de cette bonté. Il y a maman à cause de la nango. Elle accepte quand même de partager ses sentiments, ses meilleurs moments avec vous. Même s'il y a des erreurs, même s'il y a des gaffes, même s'il y a des choses, cela n'est pas synonyme de venir prendre cette personne côté sur la place publique. Ici, c'est toujours nous qui passons à la télé, nous à la victime. C'est nous que beaucoup de personnes enregistrent kabatu, basala kabatu boye. Mais là, toko biso toko mi komona le contraire. Surtout avec batwa poto. Nobetaka CTOR nyonso. Quand vous parlez avec eux, vous devez être très bon. Il faut ça là. Attention à nyonso. Attention à nyonso. Surtout ceux qui sont un peu moi célèbres. Bo sala kabo kebi bandeko nanga basina mibali. Toyebi ke ezala bato misusu bakotia lokuta pena balatisa ngo bilamba bakomisa ngo pena vérité mokili pe ekomi kondima pena makambo mususu pe esalemaka parce que c'est normal naza mobali fona linga kaka mwasi Sarah aza mwasi il faut alinga pe kaka mobali c'est comme ça. Mais aujourd'hui ekomi lokola sujet, les gens n'ont plus peur bato donc, comment dirais-je, moi, le sentiment hier, c'était quelque chose qu'on ne peut jamais remettre la solo même. Et pas, il y a master o donc au tambola ranaï. C'est que tu as eu affaire avec ta femme, avec ton homme, tu peux jamais aller koyep sango mutu musu. Jamais, voilà pourquoi ils allaient toujours privé basalango à 2 personnes. 2 personnes seulement. Parce que c'est privé, c'est l'intimité. L'intimité, s'il vous plaît. C'est le diable. Ndazasima, Yababiloko Nyonso. Il est rusé. Mes frères et sœurs, vous devez faire très attention. Maman Sarah, est-ce que vous permettre Bisoto Yokanam le tout, l'audio ananam, il y a Liboso. Oyo ba enregistra qui ndekona biso princesse oyo ba enregistra qui princesse comme ça tout le moyen de continuer avec notre émission une façon yako faire comprendre bino maman ça va s'il vous plaît une façon yako faire comprendre bino à quel niveau les gens sont méchants. Justement, pour Azana besoin, Azwa quand même ata inayo ou bien anayo. Azali capable ya kosala n'importe quoi. Mes frères et sœurs, soyez prudents. Soyez prudents. Avec qui tu parles, avec qui tu donnes ton corps, avec qui tu partages tes salives, avec qui tu partages tes moments, il y a pas si tes meilleurs moments. Et pourquoi au Pasakaronaï? Mes frères et sœurs, Bozali na ba réputation, faut qu'on protège le la princesse Oyo, le baladona, ce sont des femmes. Ce sont des femmes. En tout cas, Maman Sarah Azo Lukana no audio wana poto luka moyen ensemble avec vous. Bomeka Koyo Kango, monsieur Josué l'ingénieur réalisateur, mais na kosenga na bande ko lisusu ba meka un peu ko continuer. Santé bien maman. Santé bien. La benyo parce que on moni baba ngalinga na ba problème te yo yebi comprendre maman. Donc na ko se respecter nga kombo na ngitanga na ba internet te. Oyebi ke nga yo mto yela ngai la dona na ndako. Yo mto yela ngai la dona. Oui, sera na kutukuta na non salita na bien te. Oyela ngai que non c'est quoi les bits? Omoni mibalo bino bozolinga. Beau garçon mignon, mobile nanga dans la poto, boy na boy, et après. Lelo yo mutu mo akomela kinga, akomela inga lobi nanga bi Sarah. Soki die kwa zaki na la team, héritier nga tiki na poto tane nga tiki Olivier.
Batike na mukanda. Batike na bomengo. Non, est-ce que poto d'abord est synonyme? Il y a réussi ta vie. Oui, ba millionnaire, ba boss, combien de temps on a Kishasa, ba kenda poto ka vacances à Kazungi. Comment mutakoza na po batiki mutu na poto? Kabu ya kima wapi? Na poto te, vie les andeni. Baza combien non? Combien de musiciens ba kenda na poto baza au s'en sortir te? Yaya. Bino nde batu bolenga poto. Bo banga no nga mo mwasi ne na sakai na poto ngolo ali panangu bati. Elo bela bino elo te. Yaya. Tous à batu. Boze la vacances. Boze la grand vacances, hein? Boze la. Ngai esimba na ngote me baguna yo ba tatouage lingano pecho yo la na oye na joie je crois betela kayo. Abetela kayo. Même je vois boya to vanda. Et puis princesse a ondima. Ce qui m'étonne, princesse omemi mutu vie na baguna ona ba tatouage nengo lingelara mwasi yeo bima na ona ye. Vini no bino bo menara ya facilité ya mutu boye bito pesie pa ko abima na mutu na facilité. C'est grave hein. Quand tu veux la chichana azonga na pokwa. Azonga tosala pe ndenge ya kaka eleka na ngo tika bongo na privé. Okomprendre? Na boya ngata tanga na mbala yo mo seri makambo ba ba kutenga na bimana ye. Me ba mibali na nyo so ba bana bango na internet ye bana. Me ngai pona ni pona ba respect na ngai mukile ye bana ngote. Ona ali na vie profond na na mwasi na nga. Oyebi ke ngasko na mona ke akomana fe na ngai ewa. D'abord, tu es un infidèle, un inconscient, un infidèle tout fait. Tu as une femme, tu avais une femme, mais tu préfères Yakoya Kozwa vie à moi na batu au sakananaye pendant que tu as une vie. Mais en tout cas, c'est toujours le malheur atteint toujours les justes. Et des fois, les enfants de Dieu se posent des questions. Seigneur, et ça na bateau bazo tambola na ba débauche. Bazo tambola na milangwa, bazo tambola na makambo nyonso mabe, mais environnement, entourage de bango ba vie à batouana ezo la moins ndenge moko boui. Mais ce qui marche dans la crainte de Dieu de fois il y a des complications. Je vous dis mes frères et sœurs, complications na ezalakate que non pas senzame doit bibinote bien, le bon Dieu a abandonné bino non. Azali na mission sur. Mais bah la pote en babette la tolonde ya ba immature. Quelle bassesse. Mais censé bazar. Tu comprends? Je montre ça shopping na ewa boy. Na mona ewa benye na peli vidéo. Apo na bilamba na bazara ba nini? Voilà bi vieux. Moi soyo na bamba na leka kuna. Est-ce que c'est important? Vraiment beaucoup. T'as dit na lobango faut repona mobali nini okobima na e parce que à kokyo komelo plus tard ex problème. Sko yo moni de ki vie na yo vie wa akomo bima na e. Est-ce que c'est important betele kenga na bima na moi sur? Te na moni ndeti noko yo azo regretter et loko mo fa sala e pa ya la dona asala ki angote. To ko de botika mona suka. Tika to afasi. Parce que ça asala kwa kotanga ba doute. Depuis que les kana ngopena mo ga vie abenga so abenga la dona ngo. Oui, si vie que obima na petit wana me vie aboya koti. Et sui. Peut-être vie azomona ba ndenge fi wana zalina ye niveau ezobala na ndenge azomema relation na ye na ye ça colle pas. Is not calling. Is not calling. Ayuna ngwa ninga. Awanga ninga. 71 no kene webwe parce que eloko yebi ke daki olia. Na lia ngo kutle ko banga. Na mobali to anga le parti na sito. Ba oui. Ngaku na lia ngo kutle ko banga. Mais princesse ça sont moins. Baloba vérité, est-ce que ça loba vérité? Non. Na mona ko lem na zo malali te na sa te capote pété logote. Comprends? Mais yesko afanzi mataka za passer asa kwa wanga na kitsa ngai esimba te. Comprends? So bozala kaka benda e matoi pardon.
Pas Guy c'est mon vieux, qui t'engaille que non, na la été. ezalaka te moni moto nga tinaki evokamila na bina ye la dona moni moto amona moto akaka na moto ya respecte elo nini ozwa po mokili baki nalala yo na ogani no nini ntango yo yaka na ye azali na obien te ntango yo yaka na ye azali na obien te eya pasi na bana kinia. Bon, il y a tellement trop de bêtises dedans. Jalousie mal placée. Non, mais... Keto! Ba exa ba keto to bando wanga na bino ka bongo. Est-ce que c'est important na nous yefo kaka bandi mayeke to boy to ndimate. Et alors rasta tali. Et alors oza exa Kim Kardashian qui wanga no. Et puis preuve ata moko na makamona azoloba et ça pété mes frères. Oui, mais elle ça. Non, mais déjà oyebi ke mon fuyo abimakana frère X ou bien Y, pourquoi qu'on salue image naie dignité naie personnalité naie. Et puis déjà quand tu dis ba petite oyo yakin, mais déjà ton intention de le départ ezalaki déjà ya mabe ya ko jouer na moi na ba. Et puis tu appelles sa copine pour na kotia bango na confusion. Ozo enregistrer yé parce que copine wana ti donc ayambio azo sa confiance. Makambo copine naie abimisi o lelo bino moko bochango na place publique. Pensez-vous que princesse aujourd'hui, à cause de la source où on a une relation avec Malamu, jamais. Est-ce que pensez-vous qu'aujourd'hui même bateau yo bazalakana princesse, parce que ça source de princesse confiance. Jamais. Pensez-vous que même au Bali o lelo azalakana princesse ilunga, à koki lelo ko ça source de princesse confiance. Jamais. Mes frères, nyonso na bato wapi, bato poto. Yango moni na live oyo ba piejaka Sherika. Balobaka bana basi ya Kishasa na bana mibali ya Kishasa balenga kabato a poto surtout numéro a poto. Je sais pas ezalaka nini yango sara donc kautuloba mes frères tozala babokebi il faut accepter la souffrance tondimaka souffrance mes frères et sœurs, mais je ne pense pas que ezali par rapport à la souffrance, c'est juste ezali puissance ya nature. Puissance on a donc bendaka et c'est le sentiment de etindi, mais à la fin elle ne savait même pas que un jour je serai boyé salut na place publique. En tout cas maman Sarah n'a évité au cocu Kolobanini sur ce sujet parce que j'ai l'intention de ne plus continuer avec ces audios. Encore ben sanité à la il y a des choses, il y a des gros mots alors pour épargner communauté by autres à la cana bango. Na olinga te to continuer na audio parce que si to ba audio oyo eza awa même biso boyina biso, nous avons de parents tozali na ba réputation faut protéger baza bande ko na biso basi bino pe bo tala biso tozana ba papa na ba maman en tout cas bo tirer kaka leçon na conseil ezaka que moi si nyonso désormais faut en ba ex. Non mais Sarah mais ce n'est pas aussi important. Wangana soki ex aza insensé wanga. Non, azala insensé ou pas. Soki c'est pas important. Tozana ba ex mususu pe na vie que bozala na epe kala lelo pa bala bokukuta na pe na nzela na mwasi na bana boyambani. Voilà. Siko yo tya ko betara li solo ke na bimana ye yaya insensé. Soko zana ex insensé ya wanga na nga na fula extin. Wanga na ye a osala ba milliards des émissions. Yo pesaka ba tu preuve yanga na mbetu. Point barre. Bo wanga na kami ba ex ba insensé ba ex ba keto wanga na opération wanga na et puis faut pas oublier net na makambo et aka jalousie. Parce que même na ye ilunga nani princesse akoko kolobela garçon wana ki yo ebi na minute akomi na grand frère na oluka ba preuve nyonso sana ngoni tozo ya wana parce que après awa tozwa réaction ya yemoko nani ndeko na biso la dona que moi personnellement je n'ai même pas son numéro na sumaka na été bino boloba été biso toyaka ko défendre bateau yo ba pesa ga biso
comment on dit Katuku Bianza lichocho non te menana audio ne pe moko garçon na kenda plus loin que luka ba preuve tanga bengi princesse abengi sous garçon na il y a on a besoin on a la deuxième partie aïe sous kobenga ye ya boko yamba asaleli audio te to ko lexa audio ngo eza audio mo eza molaité OK très bien to lexa ngo batu ba yo kango zela po voice wana susu maloba wana susu wana insanité à makasi tadi makasi na kokati comment batu baza atana puberté puder ezate dona munoko na ye eloko malamu ezobimate tu sens n'habite masarati langa kuna mama basi ya passe mwana mwasi mobo ye wana sokoli mai atie make-up mais bon ba benga ngoni make-up ba atie make-up na poudre garçon na tanga boti courage akesu aluka ba preuve pas la fille akenda aluka suna ba preuve pas la fille tanga mon appel na Katia Seli audio Seven naki kutu na poso se présenter te pourtant on a talika profil na moni maman kezayo yaya to sungana ezala mbala liboso pe asuka ko komelanga te ko profiter te po ya gas ko profiter te po ya gas to komelanga message ya gya kaza na sa kunda ka mobali nanga o profito kena ko lo baba bêtise to kutano ya vite faut kena lo baba bêtise yo mo mobali atakutu ba bêtise makamnyo solo bana pesa o bénéfice ani o waka na poso détruire via mutuka boy na comprendre bino te ba jeune garçon bo ami te mama be et faka to ça nos relations te ko to kutana ya vite fait to solo ya vite fait o kena o beta ba masolo mo ya lo te bele ngana tromper ngaza moi si ko na tromper tiana no pose ah maman yo ko mo de se voir nga vite fait ya nini vite fait ya nini maman vite fait ya nini yaya ma sœur vite fait ya nini Sarah, ça me choque, tu sais. Je connais la valeur d'une femme. S'il vous plaît. Non, vite fait, Ali Solo. Non, Masana Azoko Bet Ali Solo Nini Yenayi. T'as dit, Osaka mal intentionné. Non! Yo, non, Zakuna, moi, si Tolika. Non. Sarah, s'il vous plaît. Mais c'est à cause, il y a société remplie par des filles et des femmes. Voilà. Vite fait, Yaya. Vite fait, hein, Tobetika vite fait. Vite fait. Bah yebana vite fait. Nde to vandi boy boy bani vite fait. T'as dit ça va c'est-à-dire c'est Sarah, c'est OK d'accord à la prochaine. Vite fait. Oui, bani vite fait. Bon ça va 2 kilos et ça va bien. Tout va avancer. Na comprendre bino te ba jeune garçon bo ami te mama be et faka to ça nos relations te ko to kutana vite fait to solo vite fait OK non beta ba masolo mo ya lo kute bele ngana tromper ngaza moi sino pona tromper ezala mbala suka pe liboso sa elanga message ko komelanga ide na camarade noté ata ya dia kufi ko komelanga te na camarade noté so bozala na ya di bozana ngati ko komelanga ide ezala mbala suka na répéter bien non lo bango ti attention na kufi ko changa répéter oh là ana kanda tadi ko bossa na teza na ba genre ba garçon ngai komelanga apanza o de sango na veni ko za mwasi na eza ba genre ba psychopathe eza ba psychopathe bazo mériter benna oyo bengi wana ba psychopathe donc yo bimana été arrivera déjà qui net abimana yo apanza opesango wana za mwasi nanga asala ko pe bazua mais yo oyebelo rote ya mibale za nini soko moni mobali aosala makambo boye c'est que tom sous moi c'est bien moi ba enkada c'est que doit tikala na moi ba nyongo sko ye aliate OK non comprendre akomi ko détruire yo parce que campagne oyo qui gauche droite et ça campagne de déstabilisation kaka pona o prouver ka ko bimana e poye na mobile ne bazana ba problème siko après ye na eza nini tam sou ya salarié pe dépense
mais lado nakumisaka ye te alakisa ye pa bato te ye asalaka dépense mais après nango yo omonaki lado nazwi mobali moko aopatie basango pesa biso retour basi botika koshinaka mibali ememaka mobali mosusu na jalousie ti abomi yo likolo oshina nga na opresentir ke garçon azo réclamer eloko moko pa ladona azwa te ladona boya koafishe ye ladona boya kopesa ye nyomi titi atika ye na défaut siko défaut wana omona ladona akumisakaki ye ebike ladona akomaki ye wana nzoto ana tatouage ne awa siko gie wana nde mobali aotala siko balokumu ladona confirme mpena taka stara confirma mobali neke eza gie wa siko atali koyatana azobenge yagi abiseke fona bomaka relation akepe pa yagi ayebisi pe ke na bimana mwasi na mobali pa bi c'est ça un homme mature amoni ke loka frappé kuna esimbi te aluka siko aexpose yango na communauté mpo mobali so ayoki soni atika mwasi yaya batiki yo na défaut yaya botika ba ex na défaut mpe bowanga na bango. En tout cas, mesdames et messieurs, émission, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre analyse. Joyeux anniversaire à toi, Gloria. Gloria Nani, déjà, son nom, elle s'appelle Gloria qui, Sarah déjà. Son anniversaire. C'est quoi ton nom? Makengo. Akengo. Makengo. Voilà, Gloria Makengo, joyeux anniversaire à toi, qui est du bonheur. Une année de plus, ça se fait. Je souhaite déjà ça à signer déjà. Je suis fin comme donc l'homme est calé